Yenge keno mbuta makese. Yenge mbuta na ngai, yenge mbuta na ngai. Matondo mingi tozongisi liboso lokumu na batata bapungutulendo na bakulu bamwela Congo baseleke tobona no lisusu lelo. En tout cas mbuta lelo eza quand même une journée monene lelo to kinzi kikulu ya kipa vite auto kosala le 2 juillet. Oyo esali 318e anniversaire ya mort ya Vita Kipa. Oyo utiko le kaba impressionné za nini pona milulu wana ezote le kaba mikolo. Bon, omoni matondo mingi pona motuna kitoko. D'abord koloba pona maman na biso ya Kimpa Vita. Oyo abunda pona biso bayindo. Oyo abundela valeur ya biso bayindo. Et bamindele oto benga bakadi ya mpemba ba se complota ba utiliser bandeko na biso bayindo po batumba ye nyoso tona parce que aboyaki oyo ezaki ba valeur ya mindele abatelaki oyo ya biso. Alors ba mama ya bongo ba koko na biso ya bongo il faut toujours to continuer pour honorer bon ndenge na monaki bandeko na biso ya bangunze bele basalaki yango bikolo lekaki et puis biso pe tozo continuer toujours ko sala yango. Alors nakobakisa pour la maman na biso Kimpa Vita vraiment tokozo ngo raté pour la journée moko boito célébrer, c'est très important, c'est très bien et c'est le ko ya encourager mais toko se limiter on a il faut tout le d'abord to comprendre modèle nini maman na tambolaki tozo ba valeur wana to la yango po biso pe to yeba ndenge nini ya kosalela yango parce que bazali ba modèle pour na biso ba yino et pour na ba maman Congo na biso lilo ndena koloba est-ce que ba maman na biso otozana bango lelo ba maman na biso ya Congo ba tambola ka lolenge maman na biso Kimpa Vita tambola ki parce que maman na zaki modèle asalela ki ba valeur ne ya ki bo maman pourquoi la lobi bo po maman zana pona ko batela azana pona ko bomba ko batela oza ba valeur na biso pe ko éduquer lolenge oya salaki na tango bango bazalaki ko bundela mabele na biso et babatela ki oza ki mabele na biso ba valeur na biso ya ki bo mama yango moni et déranger ki ba payo bazalaki ona pona kotundisa yo mon défend na se poser la question est-ce que ba maman na biso ya lilo bazalo roi ba maman Kimpa Vita ba maman na biso ya lilo est-ce que bazalo roi ba maman Kimpa Vita est-ce que ba tambola ka lokola ba maman Kimpa Vita nde ba tambola ki comme modèle ya mabele na biso ki bo maman na bango est-ce que zo sala pona ba valeur Congo oya biso o mona ba maman mususu bazana ka pona obinaka na ba TikTok bazana ka pona ko exposer ka makamu na bango ya mabala na ba réseaux sociaux bazana pona ko dévaloriser o ezali bokoko na biso bazali pona ko lakisa ba partie intime na bango na ba réseaux sociaux bayebi ko batela nzoto na bango te bayebi ko tombola o eza bokoko na biso te mais bango mopeka bato liboso mona bo célébrer journée ya maman Kimpa Vita et na chaque événement il faut ezalaka na message na yango message c'est quoi toko se limiter te ya robeta kaka histoire ya maman Kimpa Vita mais tozwa lolenge oyo ya tambolaki to copier yango pona biso batu ya lelo ba maman na biso pe sengeli batambola bongo eza ba valeur na biso auto ko ki jamais ko perdre yango eza message nazo pesa la bandeko na nga bangunza. Et tant que tu célébreras la journée de maman Kimpa Vita, tu vas se limiter à remettre l'histoire nae. Mais essayez de enseigner ba maman na biso, batambola lolenge oyo ba maman na biso la batambola ki bazo bango comme ba modèle, bazala ba maman moko à respecter, ya ko batela ba valeur Congo o ezali ya biso. Yango moni maramo na zolo ba yango na. Pe kingunza ezala toujours protéger pe na ba valeur na yango. Kingunza za la protéger et nous profiter pour toucher point moko pour na bandeko na nga ya bangunza partout ya Congo en général Angola, Brazzaville, RDC et consorts vous ebele bandeko na nga yenge ke no place bozali et sengeli to sala kingunza ngo kati na solo et sengeli to tambusa kingunza bakoko ba pesa biso to mema yango na ba valeur na yango bangunza lelo bakomi boy bakomo vivre le rôle de musicien beaucoup de bino bangunza bomona ba comportement bangunza bakoma trop boy mapeka likolo
tomo kitsa o ezali kimpeve toromi ko kitsa o ezali ba valeur na biso Congo bangunza bazali lisusu na message ya kopesa te na bandeko message ya ko enseigner le petit peuple pour bayeba ndenge nini ya kozonga matondo mbuta parce que to lobi de sebele pona marometeli qui pas vite ils vraiment to wele la tango makambo lobi neza mutu ya makasi esengeli na biso bato zali to tsande misala oyo mama qui pas vite lobaki pour continuer bi combat na ye ko linga ye makasi za ko telema na misala oyo ya lobaki po te biso ba yo ba indo to telema na ba valeur ancestral na biso to zonga na bo biso to tika ko copier ba blog mindele to tika ba o nyose ya mabe to za na bo biso mo mutuna na ngami ba les alliés te to tiko yoka ke bangunza président na bino bimi na kombo ya Mangele si Lubasa alobi ke bino tu bato bozali banda boya bosangana bapesa bino ba papier ye mutu aza chef bangunza mikolo yo na habite soki côté na bino chef bangunza zalaka congrégation organisation za ndenge nini esengeli pe ke bangunza pesa bazali organisation zala pona Congo na tozana ba organisation ya église protestante ya église SCCA église du Christ au Congo tozana ba catholique tozana bato la ba réveil mais en tant que bit nous bangunza bino boza spiritualité authentique bino ba kolo mabele bino ba mfumo bino ba nkumo et là on est de ça là qui boza na kintwadi po yemo kon vulu zifumu tata na biso kimbangu de tungu na 20 a tellement kana kata kintwadi ke bangunza le point de tungu na ke bangunza baza divisé bangunza bana bo mokote ndenge to kolisa bo biso soki boyokanya ezalite soki bo moko ezalite soki batuna bato bazo sama na ndenge na bango mutuna mboka yo muta bakoko basak na yo vraiment matondo mingi mpona mutuna oyo d'abord ngala olobelo moko na kingunza tozaka na président na kingunza président zalaka te et soki bolingi tondima mutu moko akoma président na biso bolukelanga kombo président na Chiluba bolukelanga kombo président na Kikongo na Lari na Kitetela na bandinga la biso nyos boyela nga yango wana neti nga la part na nga na ndimi ke telle personne a commis président na nga mais ezala kombo o ya solo elakisi président na bandinga la biso chef ya bangunza la raté chef ya bangunza za la raté nga la zaka na chef ya bangunza te ata papa mbumba samuninga za chef ya bangunza te ata papa matei monda tikala jamais za la chef ya bangunza ata papa matso atikala jamais za la chef ya bangunza to papa ndosi ma otoko papa mpadi papa ntola chef ya bangunza za yemo fumu kimbangu fumu ya bambeve biso na kingunza tozaka na chef te ezaka ka yemo fumu kimbangu et puis bakoko na biso to mbuta na comprendre tika na tuna sumu tuna avant comme la mutuna ndeko na nga Mangele sa chef ya bangunza te wana ezali makamu na ye organisation na ye asali na bato na ye selon courage na ye parce que baloba na mokilo soza misu makasi oza nzunzu o réussir mamunyoso ozo rêver parce que za mambo ya rêva bandakala mais biso na kingunza ezalaka bomo te mbuta ngala rotuna ye question place azali apesa nga licence na ye généalogie spirituelle na ye abimi na école nini tata to mama na molimo za nani nana bieka itoloba mais mbuta ngana na moni ça la kingunza o papa mbumba tikela biso ya on amona pa bandeko na nga Brazzaville na pesi ba mbote place bazali ba ngunza na biso Brazzaville et kingunza ya solo ya moto ya ngwana na Congo toza kuna toza na ba mbuta chikeva toza bato ebele kingunza ya solo oto salela ya ngwana pono za la chef ba ngunza il faut la kimbangu yo moko aza chef bangunza te mais azali chef ya confession na ye na batu na non mais mbuta na to kamalamu tango ye alobi kaza chef bangunza na sens organisation mbuta biso lelo tozana kati ya mabele na biso bapa ya beli biso ba religion na bango bazana organisation na bango ba catholique ba organisation na bango ba protestant ba organisation na bango to moni pe ba nani ba méthodiste ba organisation na bango to moni pe ke église qui mangi sepesa na organisation na bango pona bini te bino bakumu bino bakolo bato banda makambo depuis royaume Congo o spiritualité ya kikulu na biso organisation ko kozala te parce que toza bangunza bazali bundu dia Congo ezali bato ya papa kusu bazali bato ya papa tata wenda bazali bato église ya mpe valongo bazali eza na cadre ke bo s'organiser bo sala moi hiérarchie bongo pona transmission seulement le lenge moko bino so bozote bakulu na biso bino so bozote mate ya vulus kimbangu ke ordre seulement
que malongi ezala moko ya malamu eza te ke moto moto atelemaka na ndenge na ye na kati ya organisation bongo toza mpe awa mpe tomoni ke église ezalaki bongo bato bakabonaki awa na kati ya histoire ya religion awa barenaissance esalamaki protestantisme église anglicane ezali me na kati ya hiérarchie na liturgie oyo balobaka na lopoto ke bofanda boloba ke biso teke bakumu ya mboka oyo Congo biso bato bandi kinzambi ya Congo boye nde tokotambola mutu tu oyo alingi azala na kinzambi ya Congo liturgie na biso ezali boye rituel na biso ezali boye malongi ezali boye kobieka eza boye na sasi wana ke place bato bafandi ata badivergence boke kozala me liturgie ezala ndenge moko mpo bino soboki na cadre ya nzela Congo bino tu boki na makadre bakulu kwa pemba na biso na cadre wana place bato bazali fo organisation ezala oyebi motuno otungi eza malamu mitikelanga ta mpona expliquer bien mpo bandeko bacomprendre d'abord oyo eza kingunzi eza business te kingunzi eza moziki te kingunzi eza mpe église te elo bato fo bacomprendre kingunza ezali bapense ya bato te mais kingunza ezali nature ya bomama oyo azali divine donc bomama oyo elakisi valeur ya kibonzambe oyo biso tozali kosalela na kati ya mabele oyo yango eza kingunza ya bavaler kongo tolobela yango trop dans nazonga kuna te mpo na biso bangunza tosangana na lolenge oyo olobi eza mabe te eza malamu ti mais kosangana nyonso esengaka nini fo bofanda bino nyonso esika moko bosolola tellement ezali mosala ya kimpeve peve nde fo alakisa bino nani batelemisi mpo akamba bino eza mosala ya kinsuni te ya bomoto te ya basentiment ya bato te fo mpeve alakisa bon biso na kimpeve na biso ndenge totambolaka toyokaka bakoko mpe bisimbi bao nyonso bao nde batambusaka biso bankulu baloba bon parmi bino oyo boza awa moto biso toponi mpo atambusa bino eza telle personne to soki aza te eza motu tel akoyaka to aza boye aza boye c'est comme ça tosalaka na basentiment na biso alors awa ekomi ya bato ya mokili badesine là c'est pas le kimonde c'est comme le kimonde là ça devient autre chose et puis deuxièmement mpo tosangana condition ezalaka kaka moko parce que tozobundela baintérêt personnel te mutu na mutu azosalela kimunza na bapense na ye misu azosalela yango comme business misu azosalela yango mpo ayebana mais misusu azosalela yango parce que abengama aponama mpo asala yango alors l'intérêt commun mpo na biso bangunza il faut ezala le nom de kimbangu e kimbangu lokola mvuluzi kaka te kimbangu nde bato misu babengaki lokola prophète te mais kimbangu lokola mozalisi na biso faut se mettre d'accord, faut tozali loba moko. Faut tozali loba moko ti. Tombo sangane laksi ke ko mi mutu moko. Mais to ko mutu moko ndeni lobeza moko ti. C'est tout un problème. Donc il faut d'abord commencer d'abord à reconnaître kimbango azan nzambe na biso za mozalisi na biso. Aza mokonza banzambe. Et voilà so to rekani bongo bon, c'est bon, to se mettre d'accord, to tambola boy, to tambola boy. Là c'est bon. Là c'est bon. Mais ça problème te. Il faut ba yeba ke kingunza eza musala ya batata eza musala ya molimo bango bako décider na musuni mais na molimo ba décider bongo te biso pe to na congrégation na biso tozali na communauté na biso o to tambola depuis kala ezali comment nango nini ezali monde nini mbuta mangelisi lubaba moni yango te a mona ngonde ni ye ana besoin de leader ana besoin de leader asa besoin de la chef yo mo yo kana mi benga chef suprême ya bangunza depuis kununza za kinunza chef suprême azalaka ezaka yemo kimbango to biso to yebi depuis bomona na biso il y avait ba grand loko ba papa ba Tchaka David la chef spirituel ya mission prophétique congolaise ba Miss Proko eza même tina poto dernièrement kuna zana ba ndeko Miss Proko dimanche pe to zana bon pona mambu ya mama kimpa vite mambu Miss Proko. C'est un grand. Mais est-ce que le problème est ça que Mbouta Balobi qui est Bagunza, beaucoup de Sima comme Jésus, la Bible, Belé. Papa Tchaka David, Aza, moi et Moli, moi, papa Mbumba Samumi. Le plus grand, Oyo, a Tchaki Mounza, n'a pas ordre, auto ça de la Lélo, il y a Baskil, il y a Popola, il y a Combo et consort. Et papa Nsango Pamba, papa qui est David Bazé Belé, Banana Moli. Alors, moi j'ai eu la chance, parce que papa Tchaka David, Abandaki Koya, trop à la biso. Tondo sangana na bango ngana tambola na papa na basimi ngana boboko aoki osala musala ngana za wana depuis ngana mona muke ngana yekoli kingunza kaka boite mena bota mina mona bandiango mona muke makasi bébé ba oba yebi ngaba yebi ya ba tala oza jeune bo no lo ba kingunza ni na za jeune na musumi na molimo na jeune te pona bandiango na bomona makasi ozomo siko likambo Jésus wana ebele basale la kingunza ya christianisme
toyebi bangunza lelo baloba alléluia Yesu voilà nga dernièrement na ndota ba vidéo bangunza mo ba yimba alléluia est-ce que c'est normal mais babike bangunza syncrétisme leki kingunza baby bamususu babike kingunza komi kinganga kingunza komi ba féticheur bazo bebisa ba bobebisa bilembo batu bat bakomi kobanga kingunza na poto moni ba dege saleme bele mbuta makisi mais kibonganga net nga na langa nganga nzambi na kati ya kimpeve to nganga na kati ya ya kikadia pemba poto moni kikadia pemba te ngangela isi mutaza na maîtrise si kinganga za nganga na maîtrise ya kibonzambi ya kingunza nazanga mais naza féticheur te il faut yeba lelo bangunza image za mabe bangunza bakomi kosukula batimita kala bangunza bakomi kosala makambo ebele ba degré ebele bazo bebisa batu kobima na basa batu ba degré sami ebele na kingunza surtout na Paris. Car la parité, surtout dans l'Afrique, c'est grave. Nous avons des infiltrés au Mundele à préparer pour bébisa Kingunza, pour salir Kingunza. Parce qu'avant, c'est le christianisme qui dominait. Ce talent actuellement, beaucoup ont commis aux hommes de la place. Alors, on va comprendre que le christianisme, comme nous est rêvé ça. Parce qu'on va qu'il ne faut pas rêver. Il faut pas que ce qu'on a place pour faire sa confiance facilement. Alors, on va préparer les gens pour rebondir sa bichot. Et nous avons ces féticheurs là au Yozolo. Baya bakota babuzo bana bango balata banvuela bayimba banzembo lokola biso misupe basota ba baskila lokuta ba mi bengi bamunzi on pekse ndengeni azali ozomona mais bakoko bamu baebi kala mingi te ba otamiser. Est-ce que le problème c'est que mbuta bazaro bimana ba bonzambe ba pa bazozo na kingunza bazomona su ba problème et comme ko bangisa ba bazo ba te ba otalo kolo wapi bakomi lo bana bitike. Voilà. D'abord eloko ba trazer baté bayebaka nzete na mbuma soki omoni moto babengi ntumwa moto babengi mfumu moto babengi par exemple ntoadis o ngunza message nini na yebi il faut ozala na message okoporte kombo mo weteke oza na message te message nini oyebi petit peuple obalanda faut okoyeba motu na message na et le message d'abord c'est kimbangu mpe na bakoko na babisimbi ezali nzela ya moyo. Alors, la pratique, nous sommes sala, les dignité de Kingunza, ils ont fini sa biche. C'est un problème. Donc, comme il attend au papa Mbumba, à l'Obara, Mango, Mania, ce Kokamo, et Tika la Limba, mais il y a forme à l'autre Bazoloba, parce que Bango Baolo Bagafiniquement, non, c'est papa Mbumba Samou, et Tika la Moko, Limbo Zotambola na Bosolo, Kingunza est solo. Donc, on a le Bakia, le débat aussi là, Konzi et consort Batebele, va organiser événement Moko. Ya Kingunza et rassembler bato tout ça la bascule to kota na moto ba pelisi moto to kota na moto wane to yeba bane batambola na ninga bosembo bane batambola ninga bosembo parce que bascule to sala et là ça même etamboli ya moto pe degré spirituel à moto donc voilà matondo mingi mbuta pona biyano na yo pona lelo to suki awa en tout cas bankulu bazala na yo pe via ya voulu kimbangu atondo mbuta nazana na lubasuka na mina pesa et bangunze belé kala minte nazoya na Congo et belé to kuta na to solo na fo to sanga na poto tombo la fumukima to ka na bosembo bangunze belé na Angola na Brazzaville na Kinshasa partout na bandeko to za na bona poto to sanga na poto tombo la bosembo en tout cas ils ont malamu mbuta biso to lingi kitwa dezala entre bandeko bazana en foi bandeko bazana kati bazana banza Congo bandeko bazana pumbu kisasa kikingunze sala mana kati ya kinto adina kinzonzi to za biso no solo boko parce que l'union fait la force. Voilà. L'union fait la force. Et puis papier reconnaissez ça mais kingunza na les trois Congo na ba reconnaître kingunza comme état bino bamfumu. Parce que tu as l'église catholique, l'église protestante, les musulmans. Pour ton information, on a un Brazzaville, on a un communauté paysanne, on a un cuisine. Tu soleil là-bas, déjà. Donc, tu as un comme un moutoumoko. On a un Brazzaville, on a un commission Angola, on a un commission na Kinshasa. Tu as un commission na Congo, tu as soleil là-bas, déjà dans le monde qui est bien. Tant on a qui t'a Congo, tu as bien, on a tout à ototamu sama mutiko na bosembo to salela kingunzo ya solo bakoko bapesa biso mais elo on a resenga la bangunza to tika na biso ko wele to tika mambo ko lukaka batiki to tika mambo ya ko mitombo non kingunza za mpeve plutôt faut développer kimpeve na biso po ba bengo ngunza faut za mutu moko mona ko yoka ko solo la kana milimo ko solo la kana bakufi ko solo la kana bisimpe ko mandaka bango non des kingunza
kingunza za kate ko lati mvuelo siminkao bando yemba to bando dumuka te kingunza za bongo te il faut oza na maîtrise ya makambo wana non c'est matsa mbuta kingunza za ka bongo te kingunza pesa mibeko mibeko en tout cas kibonzambe ya bakoko na biso sangili otamula na mibeko faut za exemplaire faut za na ba valeur faut za na ba valeur vraiment faut tamula kata mibeko pour vouloir article biso bolingo mibeko na misala en tout cas matondo mingi mbuta en tant que photo luka jubo to solo la calmement ozaka li solo ya vite fait ma to kota kuna profondeur ya ba mo ya ba enseignement chez até to lo baka likoli kolo parce que to za début yo mo zo mo na neto zali to luka juto solo là en tout cas mbuta avant de clôturer émission na biso lelo to singa attaquer yo prêtre ngunza attaquer longi attaquer ntwadi ici au sambela pona bana Congo bazali pe lelo bazo souffrir belé to na guerre na est République démocratique du Congo ba indo bazali ko souffrir bazo mona pas subisike bazali na Congo pas ses alliés na Haïti pas ses alliés na Caraïbes pas ses alliés ba ndongo biso Soudan pas ses alliés makati bitumba kuna na ba Mali kuna pas ses alliés pote kimeza na kati na biso parce que voulu kimba ba ki ka pona ba ta Congo te ki pona Congo ka chopa mo ba indo no se mokeli na préféra ko to ba benga ka ngoliste na ba benga munzambe kimbango pour Seigneur qui voulu kimbango azala ayebana na mokeli mobimba po bitumba na biso za bitumba ba indo nyonso po to mona rabatelo belé balobelaka makamba Afrique to robot na ba Caraïbes te ba Congo pe bazana kati ya Caraïbes bazana Haïti pas ces akuna bazana kati ya Amérique du Sud na Brésil ba Congo bazana kati kuna yo kana bisolo mboko ko sambela pona bateza mabeteza malamu mais photo eba ko sambela uti na kombo sambila sala sambila ça c'est un travail pour ils permettre nous ça plusieurs forces et comme pour atteindre objectif na yo matondo ningi et ça la mala ba façon belé ko sambila ko sambila na yimbila parce que na kikuba na kingunza balobi ke sambila izali yimbila isambila kubutato voilà bato kota na profondeur na ngolelo ezate mais na modèle ngo trop so bato bakoti ba vidéo na ngezali ba omo d'autres lo balikoli bato bazo ba peke ba sambila pe ba ki rosela ba buku ba sambila ti lelo bato bazo ba buku ba sambila te bazo so ngo kalate par là na lina lobani et mutu na tous les quatre coins où ezuba indo nyonso yango fumukimbango lobaki na ye kaka pona ba Congo o ya RDC mais na ye pona ba indo nyonso baza partout na mokili inge tambuta pona ko bikisa bango yango woni à chaque fois na lobato limité fumukimbango pona RDC pona Congo central pona mokili mobimba mokili par là na lobani esika nyonso ezuba indo wana nyonso oto yebi na oyo tangi esengeli batombola fumukimbango mais batomboleka lokola mfulusité lokola prophète tende bakitisaka ye mais batombole lokola mosakisi na biso mais le problème yake mbuta ebele bayibi non te mututu esengeli mpe atombola oyo ezali bakufi ya fami na ye communauté na ye mpe ya bisika oyo ezwami po communion ekota entre bango po bazwa lobiko bazwa kimia sambila ya solo yango wana ngana kosala sambila siko mais bango kuna so bareconnaitre bango te eza mpasi alors oyo eza important na minute oyo ekomi likambo ya message to ekoki koréveille bato le message nde ezosalaka clé ya lobiko mpo na biso et ntango toza komibenga bangunza fo toyaka na message oyo kobikisa bato message yango ezani totombola fumukimbangu mpe totombola bakufi na biso mpo tozala bomoko ngana kosala sambila te mais plutôt na oyemba kaka nzembo mais message oyo napesi oyo ya komettre yango na application ekosunga ye donc voilà matono mingi mbuta ata mwa mikunga moko ya suka poto kabwana mais nkunga ngo soki yopo yebi yango o accompagner nga matondo mbuta ngalo wile ba ayo kole ya ngalo wine bavokele ya ngalo wile bavondele ya ngalo wine bavondele ya oh vitanki pa bavondele ya ngalo wine bavongele ya oh vitanki pa bavondele ya wine bavongele ya ngalo wile kokatele ya ngalo wine bavondele ya ngalo wile bavondele ya ngalo wine bavondele ya oh bana goma bavondele ya ngalo wine bavondele ya oh bana kivu bavondele ya ngalo wine bavondele ya oh bana kongo bavondele ya ngalo wine bavondele ya oh bangunza bavondele ya ngalo wine bavondele ya ngalo wile bavondele ya ngalo wine bavondele ya
Ah, Matondo Mbuta. Matondo basakumuna bakulu. Prochain numéro tozomata tokokota siko na muzindo. Tosolo eloko moko avec précision. Matondo mingi ingeta Mbuta. Ingeta Mbuta.